JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. JDK mopa TV chaîne ya solo chaîne ya vérité. John Diamonique Azaliwana. Bandeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité. Oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba yeme Jean-Louis Lubanzila. Botika na ekaka moko le seul et l'unique. Oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Mon ami personnel, Fiston Pelende, tata ya Sedek, Radio Lokole, adorable, adoré Kabeya, le Terminator Noko Yabana, Deshodena TV, mon ami. Bandeko, Boyoka, Ndeko Saleli Soda ya poto, Loyembo. José Yungu, l'homme simple, nakati ya New Zealand, Landa, Mama Raissa, Pindi ya Baraissa, Bolanda, BN Ngonga, Maman Nabiso Mbinga Store. Maman bienvenue. Sœur Nabiso ya Yolo. Na royaume du Maroc. Ba bisou na ya soda ya poto ya ngowana. Ya Tati Malonda na Marli Gomon. Ya Guibert Dibanza le monument. Oyo ya Caroline du Nord. Otema ya Maman Geneviève Dibanza. Gou. Rosie Dibanza oyo ya Chico Kanyeba na États-Unis, grand pays. Mon vieux José Enzo nakati ya New York City. Alvino nakati ya Bundes. Sandra Kazadi lisasi ya suka. Burumani idéologie moparapara oyo ya Mama Sarko. Boys Live, la patrona. Kuna. Na 9-4. Ba bisou na bino ya soda ya poto. Wow. Et na kobosa na te. Tutu roba. Mwana mama ami. Le grand mopao. Mokonzi. Oya mama si. Kofi Olomide. Songe ambeli. Ba beta kaliko fite. Riche, multi-service. Richard Zola, nakati ya Angleterre, le British. Nzambe alola pambola yo. Fidèle photo, Bilili. De retour parmi nous, ba reportage, ba cérémonie, ba mariage, ba deuil, matanga, ba anniversaire, ba baptême. Azawana nakati ya Île-de-France, Bengaye. Partout à travers la France, Azawana, province, Normandie, partout, Akoya, même na étranger, Azawana, fidèle, Bilili, Mbetenge. Alors, mon justicier, Dijano fit le va Dijano nakati ya colonne na Bundes. Peselanga imbote na président Bianco, bienvenue kuna na lema 72 koyate. Et Samouraï Manda ou l'italien,
les grands sapeurs. Maître Alain Lyon, na Sanois 95. Maman mi Charlotte Ntil, Oya Dreux, na 28. Chéri Paul, na mère Beau, ba bisou na bino yangoana. Mère double, Oyo ya mon vieux Souza. Na katia Évreux, Elvis Maketa, ya yope yangoana na bosanité. Boza ebele oyo bolingaka soda ya poto, la plume d'or. Mère, maman Fifi kuna na Londres. Ba bisou ebele. Et maman Betty oyo ya 9-3 na Saint-Denis, Île-de-France. Ba bisou ebele. Et na bosanité Achille H Noé, Soudan ya poto jogo na oyeyo. Alors, bandeko, Maître Bayina pour na Londres pe na bosanité très fort. Boza ebele, mon vieux Milo Milex, le Canadien. Na pesi ya Sunta Mutaba oya papa Emile Kitoko. Ya idede lome ya oyo ya Paris, leki na oyeyo. Manu kasi oyo ya papa Arthur. Ba bisou na bino yango wana. DTS Didier Nitu Mambu oyo ya le vieux Gilles Nitu Mambu ya Mondele. En tout cas bandeko, boza ebele oyo vraiment na lingaka. Boza na katia eloko oyo esalaka bien makasi. Alors na beleli bino nyonso po boyeba ke soda ya poto moi ninga oyo esali bien et eza esengo to partage ngo ensemble partout bozali yampangi oyo ya mama lumière na Vendée na Sable d'Olonne 85. Papa commandant ya Miché ya Lady kuna na Chine peselanga madame Bambote ebele. Ya Médard Kitenda na Épinay-sur-Seine, ya d'Alliance Mbabu na Sévran 9-3 et ya José Mbambi Kitenda mon yaya na Évreux 27 na Normandie et na pesi bandeko nyonso tu oyo bolingaka soda na bino ya poto Bambote bisika bozali, sans oublier papa Marcel Kafouti na 9-2 la Défense, sans oublier ya Féroce Lomeka ba ya Féroce na Défense na 92 na Haut de Seine. Kuna informatique pamba l'ingénieur ya Ferdinand Mukamina na Irlande. Na bosani peyote Cléo Madera Mukamina peselanga ifanfan elenge Bambote ebele. Na bosani te Freddy Mai Ndombe, William Bott Koukie Levaque le Bout. En tout cas, vous avez épelé au Bolingara Soda Poto Botika Soda Potote, le président Libis Lengo. En tout cas, on est ensemble. Rife Makiona, le docteur, na Boaki Bino wana mingi, ba na Bosani Bolimbisa, Géry Lubaki, na Mama Louise na Bruxelles, l'honorable Afon Dofula Mampuya, et na Kopesa Bambote Nangayi, Kuna na Leo, et pas ya mon yaya, mon tonton. En tout cas, papa Nabiso, Guilain, oyo vraiment donc Nzamba Pambola yo, kuna na Kin, Nzamba Pambola yo, Guilain oyo, ya maman Marie-Louise, Ichindo, awa na 80 dans la Somme, na mboka ya Amiens. Ba bisou ebele maman na ngai, pese na ngai, papa Guilain kuna, bambote ebele, lo bana ba sepeli, esengo ya bana. Na oyo ya sali po na bango, Nzambe ya Lola apambola abakisa. Toyoka loyembo, bongonde tokende na suka ya kusala analyse soki bolobini ni pona loyembo oyo. Tolanda soda na bino ya mikili, balingi mingi na babone, et voilà le résultat, et loko nyonso ya malamu efutaka. Tolanda.
hommes ne font pas du bruit, mais leurs actions pas. La jardin à vie, bateau mingi, bazali lokola ba fleur. Mais au mot pao, ozali rose ya motuya. Ata mo pepe ya pasi ekoki koleka me parfum na yo. Etikala kandenge moko, ozali moto ya kimia na motema ya bolingo. Bandeko nyonso bayebi valeur na yo. Ozali kobomba te, soki ezali kopesa, miso nzambe ezalaka otala yo. Oyo bazanga bakimaka epai na yo, mpona yo kopesa ezali nature. Motema malamu ezali richesse ya solo. Yo ozali trésor. Shileka mopao, mokonzi ya motema. Bandeko Nzambe alola pambola bino, merci. Na ebite soki bokolo banini Frédéric Ntsumbu oyo ya Bonneville awa na 27 Normandie tout près d'Evreux. Venangai Jean Badra Kolonkunga yo yebi na banzi leki basaleli yekaka pona bolingo bemission na salaka ndeko alobite papa oyo azosunga ba congolais na makometali immigration makometali mikanda ya mingi na moni kado na kopesa ote zwa na yo loyembo oyo viena ngai Tomski na nkazi bambote sikozali Elvis Maketa maître Oule Zoye Bomaye commandant Matadi Boza ebele
Charlie Lando, Maître Chang, vraiment boza ebele oyo bolingaka soda na bino ya poto. Soki na bosani yo, en tout cas, rappelez ngai prochainement na bozanga yote. Blaise Saye, Joe Saye, soda no ya poto, yeyo. Mon vieux Yanshin Kongolo na kati ya Liverpool, leki yeyo. Boza ebele oyo bolingaka ndeko na bino, mwana bino, leki na bino, yaya na bino, cousin, oyo ya bino, soki pe neveu, soki pe nani, en tout cas, papa na bino, soda ya mikili, tonton, naza awa. Vraiment, merci na bino surtout oyo bolandaki soda ya poto, na banzi nkunga wana boku sepela. Lobakaka, ozala motema mabe, mais na banzi boku sepela. Alors, Nina, boutique exotique na Arpajon, na 91 na département ya Essonne, vraiment ba mbote ebele, nzambe alola pambola yo. Papa Jean-Pierre Mavakala na Savigny les Temples, ba mbote ebele, et na kobosa na te le boss, patron des patrons, le fils de Gadjo Gaëtan Mavakala, ba mbote ebele, Richie Mavakala, ba mbote ebele, Herman Mavakala, ba mbote na yo, Emi Mavakala, la fille d'or, mwana ya papa na ye, pe ya mama na ye, ba bisou ebele ya tonton, et na kobosa na te, Larsen Mavakala. Boza vraiment oyo bolingaka soda na bino ya mikili, et na suka, na kosukisa, na ba oyo nyonso bana ya Londres, ekiri bana magie, bambote bisika bozali, bana bela na Belgique, en tout cas kuna nyonso bobo sanate soda na bino ya poto azali, bana France, awa toza na Saint-Denis, toza musikate na Courneuve, et pa ya Maître Hilaire Mouteba, kuna na 9-3, na pesi Pati Mouteba, bambote bele, François Mouteba, bambote ebele, en tout cas boza ebele oyo bolingaka soda na bino ya mikili. Na sukiawa vraiment kunga na banzi busepeli na koza mulaite na linga kaka moi ko lakisa bino que amour oyo bato bazali ko apporter na soda na bino ya mikili. Mabena malamu mbula to moyi ezanga na mote. Kasi toyeba kaka sokozo sa na bolamu kaka ebanda ko yaka yango moko. Nkunga eye yango moko. Nzambe alola apambola ndeko oyo abongiseli ngai loyembo oyo nzambe alola tika ete. Et bandeko ya mikanda, bandeko ya ba papier, ba sans papier, beau décourager te, beau baisser les bras te. On est ensemble. Soda ya poto, tokenelo lenge, liboso, nzambe akosunga. Tika kosa na mukanda ya ndeko na yo po ozo souffrir na yango. Tika ko foute la chambre et pas ya ndeko na yo, congolais po oza ko souffrir. Luka, kende ba démarche na yo, sala oyo ba démarche, beta ba porte, Kotana en ligne, sala ba démarche na yo ba démarche ba renouvellement mukanda makambutu, luka surtout l'intégration. Seul unique et loko ko sauver na mboko yo ezali intégration. Koyeba surtout awa na poto biso retrouver na France, koyeba ko respecter la valeur et les principes ya république. Mukande komi pasi. Bo moni ndenge na Belgique. Batie vraiment madame Soki Neneline Van Boussou à lobby Oazali ministre ya chargé ya droit d'asile et l'immigration na Belgique azali na Congo pour na koyebisa na ba congolais que kuna epa na biso na Belgique abu pia ngunda esili et kalamingité ezokota awa na France. Bien sûr que ministre ya intérieur alobaki que a bongisi mois pour na ba sans papier, ba kwa kusala facilement ba démarche na mikanda et puis qu'on renouvelle mikanda, il faut qu'on kota en ligne ou bien qu'on kene ba préfecture, qu'on beta ba porte, qu'on luka osa ba démarche. Bobi manakati ya ba buzoba, bobi manakati ya ba nganda, ba nini ba masanga, ba kolia, ba nini ba muziki, ba concert, bobi mananu wana bolandi la mikanda. Concert et kima tele mukande ko kima. Concert et kima na mote. Ntabangulu makoso ekima na mote kwanga. Masanga ekima na mote. Mebolu kande mukanda. Po oza na kimia na mboka oyo tuvandi.
toujours le à travers le monde, partout où Congolais Bozali, négligence et amakasi, distraction et amakasi, loyenge et amakasi, vraiment inconscience et l'ignorance et amakasi. Tu as plus branché dans la bouzoba que dans makambo ya malamu, surtout quand tu as makambo mikanda. Mukande zali papa na maman. Koyana ko lobate ki ote sala nini okufa otika moto okufa biso nyonso. Kasi tant que on est en vie, on a besoin ya mukanda. Et botika matalana bandeko na ngai osane lokote, botika ba photo, botika ba vidéo, botika ba biloko bozo sala ya kotinda na mboka oyo zalité. Na mona ki yo voiture oyo tindaki otelemi na kati ya voiture ovandi kutu otindi photo olobike voilà eza ya yo. Botika komonisa bandeko na biso pasi, botika kobetisa bango mitema, botika kotekisa bango bandako. Eloko eza ya yote eza ya yote. Tika okanga photo ya lokuta, ndako eza ya yote, tika okanga photo ya lokuta na ndako ya bato. Tika kanga na jardin, kanga na tour Eiffel, kanga na partout yo lingi, mais botika ba voiture ya kitoko ya bato, botika ba ndako ya bato, botika ba bilamba ya bato. Zala oyo zali. Mabeza na mote. Mandoko na biloko nyuso to bozo sala sala wana tokotika yango kasi lingando zala na personnalité na yo pour ba respecter yo. Voilà, et na robeta c'était asuka pona ba mama na biso, en tout cas bon meka kotika oyo bozo sala eza malamu te. Ma finga eleki makasi eleki mingi buzoba e makasi et se multiplier fois 100. Mabe makasi na kati ya communauté et comme si biso lokola bazoba to komi prise en otage to koti na kati ya ki zoberi ki zengi idiotie vraiment bazali ko abrutir peuple congolais na kati ya ba réseaux sociaux surtout na TikTok na ba ndeko ya basi oyo batikali kala na mafinga bali ya mama balika ya tata ba tondolo ba micro ba nini ba makambo kaka ya buzoba oyo ba congolais baza ko kota na kati ba vandeli yango tongo midi pokwa na yango bandeko na kusuka awa. Merci mingi na obolanda biso ya poto to komi na prochaine émission. Ciao. Nengana bosa na pardon bolibisa ngai Aimé Bukaka na Canada bamoti siko zali pour landa rappeler soda ya poto mingi en tout cas nzambe alola apambola yo et KL Falcao na Luanda yo potika soda ya poto te. Merci mingi boza ebele Lutumba et vraiment boza ebele obolinga soda ya poto na otanga bakombo nyonso tout mais en tout cas nzambe alola apambola bino surtout na obeta c'était un bateau bazangi mikanda na mboka auto vandi na Europe partout en tout cas bon mika kosa ba démarche na mikanda botika oya France botika ko defa mikanda ya bato botika ko defa mikanda ya bato et puis bino ba obo defa mikanda botika mabe eza ko ya kalate soki ba kangi kaka yo ba botoli yo mkanda ona lobaki te ote yo zaka jaloux ote yo panikara ba congolais yo bangisa ba congolais na zolo bakaka vérité et surtout ba obozo se préparer pour na aucun des vacances na Congo République démocratique du Congo na Kinshasa précisément bokeba insécurité eza makasi insécurité eza makasi bazali ko papa bazali ko enlever batu bazali ko boma bakuluna ba se multiplier fois 100 l'état incapable l'état incompétent neka ko pesa message ko passer message oyo oza na matoya koyoka oza na motema ya kondima azana mutuma ele ya kosalela apprendre ou à laisser. Merci, tokomi na prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.